Erika. Toleki bongo na basango mosusu mpona koyebisa bino ke conférence monene esalamaki na ntina ya balkanisation ya RDC mpona koyeba mingi Pasteur Maroche apesi biso badetail. Erika. Le politologue Freddy Mulumba Bakiselaye, le grand conférencier de la RDC, Oyo Amesana toujours qu'organiser ba conférence Nenge Moko Aeba Kina qu'organiser Mokolo na samedi 15 août 2020 wapi na salle de conférence ya Notre-Dame de Fatima na Gombe. Boye Bako thème ezalaki la dynamique persistante de conflits armés à l'est de la RDC et tentative de balkanisation. Na yango boyeba ke ba différents orateurs bayeba ki bongo na ko intervenir. Kasi ya kosimba ezali ke na kati na yango babetaki masolo ya état des lieux ya situation ya Sud Kivu. Pe lisusu balobela kilikambo etali ba projet ya balkanisation ya RDC. Pe lisusu ba mitunaki quelle diplomatie pour lutter contre balkanisation. Yako Simba, ezali que la dame intelligente, Maman Angèle Makombo, Oyo Azali pe moko ya ba élite ya RDC, boye ba ko yepe ayeba ki na ko participer na ba réflexion na ya kitoko Oyo azalaka na yango. Kasi na suka na yango bondi melangai, ba question réponse et maki na kosalema. En tout cas boyo kandenge nini Maman Angèle a communiqué. Merci mingi conférence oyo thème nango ezalaki na lopoto dont la dynamique persistante des conflits armés à l'est de la RDC et les velléités de balkanisation. Donc eza sujet moko très très important et ça thème moko organisateur Kombone Freddy Mulumba aza directeur général adjoint ya RTNC aza pe patron ya magazine La Renaissance et depuis Kalatoye billet depuis azaki na le potentiel sujet à balkanisation a ko lobelango a ko beta cete aza na raison pona nini mboka na biso mboka munene, mboka na 2 millions et plus de kilomètres carrés, 80 millions d'habitants au cœur de l'Afrique. Nzamba benir bisona ba ressources ebele. Loko na lobakango toza na moyi, toza na mbula, toza na ba cours d'eau, ba rivière, mais toza pe na ba minerais. Surtout ba minerais loko la ba cuivre, ba diamant, ba uranium, mais siko minerais moko ba benga stratégique, cobalt, oyo, lobby, tokozalatis dans la voiture, il y a essence, mais la voiture électrique. Et ça, la batterie à partir, il y a cobalt. Et bisotoza, le premier producteur mondial, il y a cobalt. Donc, Banjé est belé. Donc, le col à Tozan a biloko est belé. Tout depuis même boyebi colonisation mundela ya la kiawa après colonisation bamboke belé hein toi qui risque il y a sécession hein il y a Katanga il y a Kassa il y a wana ba benga balkanisation balingi bakata Congo bazwa parti à Congo yangwa wana toko bundela po bien que héritage non c'est à Mobutu na lingarangote. Mais oyo na lobaka toujours il faut topé ça y est merci à Bundelaki Pomboko yo etikala un et indivisible Momoko célèbre à Lobaka quitte à s'allier avec le diable ce pays restera un et indivisible. Père il y a indépendance d'Abisso Montoloko la Lumumba yebisaki biso la balkanisation du Congo c'est maintenant. Donc Batu nyonso, Congolais nyonso, azala jeune, azala moins jeune, azala papa, maman, il faut tout bunde la mboka na biso, ezali kamwa mabele. Mboko il faut ezala moko. Bino moko boyoki ba intellectuel ya Congo, esengeli na bino bokanga maboko te, esengeli bo réfléchir makasi pote mokili. Kende liboso et sengaka réflexion pe misala et yesima mboka lokola Allemagne
eyeba ko développer na ba philosophe na bango. Merci mingi na le conférencier Freddy Mulumba, merci mingi na ba orateur nyonso. Biso tolobi qui cherche trouve et